la guérison de l'esprit. Sans le salut, il n'y a pas la guérison. Et on ne peut pas parler de salut sans parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth na musala salakina ekulusu. Donc, tangu yo yambi Yesu na motema na yo, okomi une nouvelle créature. Na banda uloba ke ba chrétien belé ba tambola kana ignorance okenda ke église asala des années akenda ke église mais ayambana nu Yesu te. Est-ce que sur salango? Soki lelo zo landangai. Nzamba zo tuna yo. Est-ce que sur salango? Et so o confessa na munoko na yo. Et so déclara que Jésus-Christ de Nazareth est mon sauveur. Et so salango ndenge Romains 10 verset 9 na 11 elobi. Balobi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Balobi, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit le critique. Et puis, balobi, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque osa ko croire na Nzambe, na Yesu Masia, akozala jamais na kati ya confusion. Tu vois? Donc, batumsu bakende l'église maintenant na sala confession ote. Nana asala ngote ke na yambi Yesu na motema nanga, na croire ango, na confesser ango na bouche nangai. Nano sala ngote. Soki nano sala ngote, eza moment au salango. Siko na kei, à cause ya temps, na ke na guérison de l'âme. Guérison de l'âme. Na lobaki liboso, l'âme eza composée na intelligence, émotion, et puis na volonté. Intelligence, émotion et volonté. L'âme eza composée na intelligence, émotion, et puis na volonté. Eza composé na ces trois choses-là. Eza composé wana. Soto ke sikoyo na mokanda ya Psaume 147. 147 verset 3. Kune lobi na biso boye. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Oyoki, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est notre Dieu. Les guérisseurs, Jova Rapha, Abiki Sakaba cœur brisé. Oh, Aswanya Kaba blessure. Aswanya Kayango. Atokei Pona, guérison de l'âme. L'âme nalobaki. Toza kolobe la partie o ezali psychologique. Tant toza koloba na âme, toza loba na pensée ya mutu, pe toza loba na partie o ezali psychologique, hein? Psychologique. Ne toza lobe la partie wana. Eza na ba raison ebele oyo âme ya mutu eza na besoin ya kozala guéri. Pourquoi nazolo babongo? Monde oyo nde tozalia na mokili oyo. Monde eza rempli de gens qui sont blessés intérieurement. Il y a des gens qui sont blessés intérieurement. Monde, presque monde mobimba. Presque monde mobimba. Il y a beaucoup de gens au baza blessés intérieurement. Il y a des familles. Donc, tant tozo baboeza tozo lobe la blessure intérieure. Blessure intérieure. Il y a des gens au bazar blessés. Il y a des familles. Il y a des enfants. Il y a des femmes. Il y a des mamans. Il y a des papas. Il y a des pasteurs même. Oh archibishop. Oh bishop. Oh apôtre. Oh diaconesse. Chantre. Intercesseur. Intercesseuse. Au monde a un grand pasteur, un grand bishop, un grand apôtre. N'église pas mon nene, n'a pas te belé. Mazan a ba blessure intérieure. Na monde tozana bato baza blessé intérieurement. Et ba blessure wana ba mususu. Et si lisatina autostime na bango, autostime eza donc et si lisi donc na valeur non de tia bo moto, ozo se sentir lisusu oza na valeur te. Et si au valeur pour ba blessure eleki. Mondo etondi na bato abongo, etondi na bato abongo, même ba serviteur de Dieu mususu.
des serviteurs de Dieu, même des riches. Pour mutumso kanisa ke ba blessure intérieure ezaka ba pauvre. Non, ba kosi ezaka ba pauvreté. Même des riches, même des pauvres, des hommes influents, des hommes d'affaires. Monde de tondi na bato ya bongo. Bato bazan ba blessure intérieure. Ces blessures-là, ma blessure intérieure, l'argent, la richesse, oh, les mariages, les travails, ressources, et soigner en côté. Au moins, on soit riche, mais on a ma blessure intérieure. Comment on y est bango? Au moins, on a pardonné. Au moins, on a caractère à mabe. A kate la kaba tumangala. Au moins, on très méchant. Il a toujours des paroles méchantes. Des paroles méchantes. Au moins, boye, ba acte na yazakana ba acte mabe. Au moins, boye, toujours, il est en colère. Ou elle est en colère. Ou au moins, on sait qu'à bien. Mais ce que comme mentionné, les kamboumons boyza parmi ba makambo et soit kaye. Poum, appeli. Appeli le cola. Aux huiles almet au peli si zamba. Appeli. Et ça va blessure intérieure. Toujours, au monde na humeur yamabe, mal humeur. Il y a beaucoup de raisons dans le lobby. Oyo, âme yamutu, et ça a besoin de guérison. Surtout sur ma blessure intérieure, parce que la Bible est lobby, c'est pas moi. Dans Psaume 147, le lobby, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il pense leurs blessures. Bible mute lobby ango. Nazopes à quelques raisons. Napes exemple. Déception. Abus. Rejet. Manque d'amour. Rejet. Manque d'amour. Insécurité. Et ça, quelques cas, on appelle si pour la cause de temps. Et ça, babiloko. Oh, yezo sala ke mona. Moutou. Aza tellement blessé. Pour basali tellement mamakama bébélé. Aza déçu, ba déception leki. Déception ya mibali. Déception ya bana. Déception ya baninga. Déception ya famille. Déception ya chef né na musala. Déception na déception. Déception na ba relation na ye. Omona maman msazolo bada mwana na ye. Oh, omoni nde papa bina salinga. Yo pe ba yo salo bona mibali, il faut ça vraiment na prudence, il faut ça na prudence pour ba ko salo nde ba salinga te. Pour adini déception. A komiti kutu même ko transmettre ngona mwana. Déception. Omona buntu mususu abus ba abusa na ye. Et cause à la physique, et cause à la verbale, et qui cause à la paix, ba tu ba utiliser yo tellement mingi. Ba abuser na yo, ba utiliser yo na ba ndenge nyonso tu. En retour yo et l'autre côté. Abus. Au monde a rejet. Oza apte pone l'autre moko boye. Mettons sous chef non musala zo ebiso que non. Tu mérites pas ça. Yo za capable été. Il faut to chamutu mususu aza mieux placé que yo ne sikawana. Rejet. Manque d'amour. Ba te belé mususu, manque d'amour, y a ba parents, y a bana, y a conjoint, y a famille, y a ba camarade, y a entourage. Biloko wana nyonso tu e yaka ko bebisa psychologie ya mutu. Psychologie ya mutu, yaka ko bebisa psychologie ya mutu. Omona en mutu azana insécurité. Parce que azo supposé que batu il fallait qu'il ba pese sécurité ba pese yangote. Zwa lo kwande ti mwana koli na ndako ba parent na yete. Akoli na ndako batu mususu. Ba noko na ye, ba mama leki na ye, ba tanti na ye, so ba nani akoli na ndako batu mususu. Ba nyokoli ye kuna. Akoli na insécurité. Parce que banda ki na mutu na mwana wana zomona ke fala ki papa na nga batelanga, fala ki mama na nganda batelanga. Mais papa na mama ne ba bateli ete akoli na insécurité. Au moins mutu musu aza riche. Mazalaka na insécurité totale. Po aonzi mate ke ndenge ya za riche wana. Mutu okiko pusa na pembeni na ye,
sans kalinga ye na motema ne ya solo. Po mona ka ke so muto pusa pembe na ngeza po aoya na intérêt. Intérêt ya mbongo nanga, aolinga nengate, aolinga nembongo nanga, aolinga ba voiture nanga, aolinga bandako nanga, aolinga business nanga, aolinga ba affaire nanga, aolinga oyangai. Muto opusa na pembe ni nete par amour. Par riche belé bazalaka bongo. Pourquoi? Po azana mbongo mazana insécurité. Il pense qu'il doit protéger biloko na, il faut protéger yemoko, il faut m'y protéger. Et il y a des gens ok, ba déception, ba abus, ba rejet, ba manque d'amour, biloko ne sotwana psychologiquement parlant, yango lelo na mokili tozali na ba psychiatre parce qu'il y a des gens baza ba psychopathe, tozana ba baza mituna bango eza ebeba, mususu kaka azu ba déception pour abanda ki affaire, akena banque, encore ana poto, akena banque akota nyonga munene alobi na osala affaire ya munene affaire ko faire avancer ngana kende liboso mais affaire wana tant so kuta ina batu ba escroquer ba melie mbongo bien faire ngo e marché kakate ke bien te akwei mbala moko atikali na nyongo ya munene na bank nyongo wana e bebisa ye mutu akomi mbala moko na autoestime na ye na se akomi ya kozinda ba blessure etondie mutu ya bongo omoni azo vivre lisusu te. Ba psychologue bazali lelo na mokili. C'est bien, je bénis l'Éternel parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Mais il y a des choses que ezali sous-souté n'a besoin de psychologue. Parce que Jésus guérit l'esprit, l'âme et le corps. Notre Dieu est capable de guérir ba malwana oyo am na biso souffrir et souffrir parce que na mokili o makambo eze belé na mokili toza ko souffrir ba déception ya ndenge na ndenge toza ko souffrir ba déception toza souffrir ba abus ba mususu ba abusant na bango même physiquement boye muto abonga tikali bien te muto mususu kuta bandaki ko espérer aza déceptionné même na nzambe ngana mona muto aza déceptionné na nzambe. Aloba, pa bandaki ko espérer que nzamba bikisa mama na ya kufa te, mama na abeli asambeli nzambe ti me mama ngwa kufi. Abandesko ko espérer papa na ye pa kufa te, asambeli nzambe ti papa kufi. Atikali na déception. Déception. Ezindisiye, ake à fond. Psychologie ya muto. Eza lié na âme na yo. Âme na yo ezalaka neutolobi ezana émotion ezana na lobaki susunini ezana na intelligence émotion na volonté azalaki ko espérer que nzamba robikisa papa ne mama na papa na mama bakufi ye kuna zindi psychologiquement parlant tikali mabe aboyi nzambe aboyi église aboyi nyonso. Il y a des gens oyo po akufeli papa akufeli mwana akufeli ndeko atikala na se a vivre lisusu te psychologie ya moto. Mais Dieu peut guérir tout ça. Po yene mtalobi awa alobi ya guérisaka bato bazana mitema eza brisé et mondo etondi na bango même tina basala nzambe. Il y a des basala nzambe ba o murmurer pona bandimi o bazana église na bango bazo murmurer po oyo ya bande ko kanisa ta mususu wa komona to akozona musala nzambe o mona ngote ka bandimi ba yele ka ba problème na bango personnel et puis ba otonga ye to ba osale soki nini nyonso to aneza ko zindi sa musala nzambe ezo zindi sa basala nzambe. Il y a des gens oyo baza ba âme ya batebele toza na besoin monde entier en a besoin guérison. Omona esika moko boye kaka na vie mutu nyonso tu aleka na eloko moko boye eloko wane marka yo etika yo soki ka ba mentionner komba mutu wana opeli to ba mentionner komba eloko wane sala ko pasi opeli batu baza kanda batu baza oh Dios. Oh mona même moi c'est azemi yango balobaka na gishasa ba wanda loba moi c'est azemi il faut pas vendre liboko na litama moi c'est azemi il faut pas avoir na souci parce que il y a des choses oyo kutu mususu eza transmis ba transmettre yo ango ba ko transmettre yo en parole comme peut OK ça la transmis à travers ya makila wana to benga ngo ba lien héréditaire. Okoza la pe nanzela ya makila oziango nanzela makila papa na yo ya mama na yo to ya bakoko na yo même eza transmis zo kende de génération en génération mona famille moko boye bazalaka kaka kanda basi wana bazalaka kanda mibali wana kanda omona famille moko bafinga batu bo bazalaka mitema mabe bango basalaka batu mabe soki nzamba guérir yote robanda ko sala batu mabe
o banda kosala bato mabe mingi na mokili soki nzambe aguérir yo te. Toza na histoire na biso pe ya papa na biso Joseph na Bible. Joseph na Bible. Kanisa bien. Toyoka kaka histoire à Joseph. To biso surtout tozala ke merveilleux so toyoki histoire à Joseph. Toloba Joseph. Histoire moko bien. Nzamba tombola ki Joseph akoma ki gouverneur. Mais yo micha na place à Joseph. Soki ozala ki Joseph. Propre famille na yo. Ba yaya na yo oyo ozaki ko supposer yo ozaki mwana suka fallait ki ba protéger yo. Mais bazui yo. Ba longoli ozala ki libre. Nandaka papa na yo, na liberté. Ba commission esclave. Na mboka mopaya. Bazui nanu yo, babwaki yo na libulu. Bakanisi baboma yo. Misusu babite to boma ete, to teke kaka. Bazui pe bateki yo, ba yaya no moko. Oh, bandeko supposer qu'il fallait ba linga yo, il fallait qu'il ba protéger yo, il fallait qu'il ba batela yo lokola liki. Mais bateki yo, auquel lokola esclave. Oh, moni ba pasi na nzela. Bateki yo lisusu na ndako ya Potifar. O ndako ya Potifar pe lisusu mwasi ya Potifar kuna pe lisusu mama Potifar. Atiki yo pe tranquillité. Allez, akotisi yo lisusu na kasho. O silisi kasho kuna umeli kuna na kasho. Nzambe na mawana ya salinine à guérir. Pourquoi Joseph ezalaki différent? Parce que Joseph ayebaki ke Jova Rafa nde muta okiko guérir ye. Et malgré tout ça, bande kone basala kiye, a perda ki kondimane pa nzambe te. Ayebaki ke nyoso tezo le kanavine zalaki na propos mokobwe. Parce que Joseph a souffert ki déception na propre famille nae. A souffert ki abus po basala ki nae. En tout cas ba abusaki me baleki saki na mondelo. Ba abusaki nae makasi. Na a souffert qui abus. À part ça, a souffert qui rejet parce que eza rejet dans famille ne ba boye ba sanzie ba tekiye. A souffert qui peut rejet. A ceux qui kana rejeté manque d'amour. Ba la kisa ki penda ke to linga kote soko kufa na yo. Mais kende no kaka kende musika na biso so kende okufela wapi kende kaka. Donc ba manque d'amour a souffert ki nango. Insécurité, Joseph a souffert ki pen insécurité parce que abande ko supposer que fallait ki bande kone ba protéger ba yaya na mikolo ba protéger mais ba yaya na mikolo ba protéger qui était ba tekiye a souffert ki pe insécurité. Et mutuloko la Joseph ce que zalaki yo peut-être ngoko zala ngoko comme un gouverneur rancunier, toujours en colère. A traiter kabatumabe. To mona batabo na mokilisi. Toujours en colère mokonzi. Soka ole kabatuno surtout bo lenga boy. Soka lobino likambo. Olobi okaba ko katanga muto. Ba blessure. Mais Joseph azalaki mwana nzambe. Et nzambe ne mutagerisa ki Joseph. Potangwa mona kabandeko na ye. Asalaki azongisaki mabe na mabete. Azwaki sikoyo mabe oyo ye basalaki ye a transforma ngona na compassion. Abi anga basalaki nga boye nga na kozongisa mabe na mabete na zamona nzambe. Ya wana lobi soki nzamba guérir yote. Okokoma kosala batu mabe, okoma mutakanda kanda, mutalimbisa kate, okomi pe paranoïaque. Pourquoi okoma paranoïaque? Okoma paranoïaque parce que même batu ba obeta na masolo na bango ba oseka kuna. Kaka poyo leki wana mbala moko bande loba. Wana ba oseka bo fa ka ba oseka ngai. O mona batu mi bale batelemi ba osolola. Yo kuno komo kansaka wana ba osolola boye, ba otonganga. Okomi paranoïaque parce que psychologie na yo eza bien te. Il y a des femmes au bassin na kati ya mariage. Ba oloba na fande libana. Mama boniko na fande libana. Pas au souffrir na libala wana, manque d'amour, insécurité, rejet zaliwana. Il y a aussi des hommes, ils ont capacité. Mais ba maman de baloba liloba mingi na fandeli kaka bana. Mabe mingi. Na fandeli bana. Azo souffrir. Tondi na ba blessure. Nzamba songa. Et Joseph azongisaki vengeance te. Tango amona ki bandeko na ye. Toyebi histoire ndenge continuaki. Ayambaki bango, abengisaki papa na bango. Oyo azalaki nango apartageaki na famille na ye. Oyo azalaki nango apesaki pe bango, bango na surtout ba vivaki bien ensemble durant ba nebele elongo na Joseph.
ti ndandenge histoire ya Joseph toloba et silaki. Mais soka zalaki soigné, guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Soka zalaki guéri par Dieu. Alingaka zalangaka venger bango. Alingaka alia badon contre bango. Mais c'est pas ce qu'il avait fait. A réclamé bango pete bino kubo salenga boye papa yoka ba salenga boye babwaka kinga ba kosa ki yo ba lexek bazong saki toyoka te sika monte na Bible balobango parce qu'il avait pas fait ça. C'était un homme guéri. Comme Dieu guérit les blessures intérieures, Nzamba guérit ça qui est. Nzamba guérit ça qui est. Nzamba guérit ça qui est. Dieu guérit. Ce qui Nzamba guérir yo intérieurement. Okomona ke makambo mususu ezalaki so batangeli yo kombo ya muto wana sali yo mabe oyo ki moteme peli yo oyo ki pasi lisusu esu yo mais tango Nzamba guérisaka okoyoka lisusu pasi wana te